Kobeba ya éducation ya bana to ya mwana ezalaka 100% cause ou bien faute ya ba parents. 80% eza faute ya ba parents, 20% ezalaka faute ya bana bango moko. Inauguration ya Koma UK, collaboration Tozake Luka, solution kaka pour l'intégration. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso to ba famille Europe. J'espère que vous allez bien na bolingo nzambe. Ngai ape na zabie de notre penza malola azo batela. Ba famille na ngai na video lelo na ye to meka kosala moi analyse muke. Nazana de video on a lingi to meka kosolola. Video moko ezali mwana a manqué papa na ye afingi papa lobine imbécile. Video moko ezali bana moko bakoteli mama moko na ndako ba violer ye mama batu ya mukolo. Na kotela bino video oyo bolanda soki esili na lingi to sala mo analyse to solola. Po ndenge to yebi bayebisaka biso ke éducation ya mwana soki ezobeba ezalaka cause ya ba parents, donc ezalaka faute ya ba parents. 100% ezalaka faute ya ba parents, yangwana éducation ya bana misusu ebebaka. So yangwana ba famille na lingi to meka kosola mwa mukie nga koto na oloba kote bino mpe bozali et osala bien mwa commentaire ndenge ezala kaka. Voilà, na ba onyo subo yebinga te soki ezali mbana liboso olandanga kombo nanga ezali Anita Mavita nazali presenta na presentaka émission oyo ya Anita Mavita show. Ming awa nasengaka mbongo te nasenga kaka edengai s'abonner, partager, liker, commenter yangwana emotivranga. Asali no chama kila we ngande longa mwana olingo buke liboko. Pona lobi na obongo imbécile kaka. Yo mafinga côté. Mafinga côté Fred. Vous voulez me casser l'épaule alors j'étais fâchée, je l'ai dit c'est moi imbécile. Omoni ba mankima ezanga tina. Oza tatate na uchi koloba no akala mingi te na uchi koloba na yo. Na uchi koloba akala mingi te. Okiko zala tana iloko wana ki papa te. Mutema na eza bien te. Mutema na eza bien te. Hein? Ça veut dire quoi? Regarde, ça veut dire quoi? Mutaki oza tranquillité. Hein? Donc il faut bien sûr que la prière pour na yo. To priaka pour na kanda na colère na yo zanango. Hein? To priaka. Donc yo ki oboma moi no so biso to zate. Osa papa te, osa papa te. Osa papa te et ça la maratin. Tu penses même aux enfants. Même kwa boye bana mikeba la lingai. Na kwa kuto kutele mate. Biloko nyonso ba memetala loko na tikali nango. Na sengi bango secours. Mnaza koko na bino. Bokide kwa mwana nzoto nangate kina kaka bamoni yango. Bazana bilakili moko mabe. Talanga na komindako. Na kimindako. Nazape na mwana te bana nyonso bakufa. Na tikala bokanga moko. Mwa mbongo esunga kanga yawa. Baye nyonso babuki. Nazabo na komi fazer. Makolo nazoko kokotele matendenge basala kinga pona komi nanga mokolo. Na bosa na makamu wana banda kala. Sikoyo bana wana bayoko fungula ngai. Moye na tambola ezate. Botala ngana kokwa boy. Bana mikeba yoko matilanga. Eza normal. Merci ba famille na ngai biso soti kolanda video tomoni eloko o esalamaki ndenge papa abeti mwana po mwana manki papa mama asepele na yango te. Siko to kota to banda kosolola. Ba famille na ngai na lobaka eloko yo mbalebele. Kobeba ya éducation ya bana to ya mwana ezalaka 100% cause ou bien faute ya ba parents. 80% eza faute ya ba parents, 20% ezalaka faute ya bana bango moko. Ezalaka 100% faute ya ba parents. Po eza na parent moko te alingaka mabe ya mwana na ye. Mais ba raison mususu pe ezalaka faute ya ba parents. Soki nanu obota te, soki ozana bana te oroye ba réalité ya marambo te. Pourquoi na lobarake ezara nango 100% te ndenge ba kosara biso kala ke éducation ya mwana soki baby eza faute ya ba parents te. Ezara faute ya ba parents nyonso tout. Côté ya ba parents ezalaka nini? Omoni neti na kaya ndeko na biso ya mwasi oyo. Ndeko na biso ya mwasi
aogangela mobali na ye na misu ya mwana na ye po ndenge mobali na ye abeti mwana makile bimi. Pourquoi na lobi azobebisa éducation mwana wana po avimbisi mwana na mutu apesi mwana na susu teti ya kogangela mobali na ye na miso ya mwana na po mwana sali mabe. Oui, malgré papa abeti mwana makile bimi me akokaki kogangela mwana, akokaki kogangela papa na miso ya mwana wana te. Mobala sali mabe osiliki oui, memai na chambre papa yo luka ba problème. Eloko sali il fallait pas o memelango boye. Oyo sali eza ba memai na kati ya chambre silika. Soko bundise me ezala between ezala ka pona bino mbele muta mona ngote. Mais jamais yo ko gangela mwana mobali na yo na misu ya mwana ta mwana sali mabe te ezala rate wana déjà o babisi éducation ya mwana na yo. Wana yo moko siko babisi éducation ya mwana na yo. Oui, attaque papa oyo aboti mwana na ye ou bien mama oboti mwana na yo a manqué yo mwana na ko matina niveau a finga yo imbécile ou bien fingo momo boye et ça la rapasi surtout ba mama o raisonner na mema ki mwana oyo 9 mwana libumu na ngai peut-être botaki na césarienne peut-être ezalaki liwa ou bien ko bika batu mususu ba botaka na ba condition moko boye siko mwana ngo oboti elelo akoli asimbio na nzoto bia fingio boyebi pasi wana ba parents mususu bazalaka na manque ya communication be lack of communication na bana na bango basolaka na bana na bango bien te wana ndenge toyebi ba parents na biso ebele na Afrique babandaka koyebisa biso makambo ebele te bandaka koyoka biso soni. Siko bandeko na biso ebele ba mema comportement wana ti awa na Europe. Bana bazoke kosolola na ba classe. Bana bazopesaka batu mususu confiance ya kosolola na bango makambo bazokutana na bango po bazobanga ba parents na kati ya ndako. Ba parents ebele na kati ya ndako awa na Europe. Ba memelaka bana na bango ndenge ba parents na bango babandaki kobokola bango na Congo. Bazalaki na communication ya bien te que avant de s'appeler mwana na etant likambo ezali ba solola yi azalaka na esprit ya kobeta ya koyoka te. Ba parents ebele na Afrique ou bien na Congo bazalaki soki likambo ezali babandaki kopesa bana na bango chance penate ba expliquer ba parents nyonso tute ba parents misusu au moins pe eza nango yote oza na faute te. Mais tellement pression et l'équipe trop on dimi na yo kaka po olingi na ba problème te oko sakaka po ba beta yo peut-être mukie yango moni emema batebele na lokuta so bo remarquer bien na Congo to banda oko sa trop po na ko sakaka po ko saleka siko bande wana biso ebele baye na esprit wana awa na Europe or que ezalaki erreur o ba parents na biso bachaki biso lelo biso ba oyo to koma ko comprendre be to comprendre que azape mutu azana droit ya ko expliquer tango problème ezali bomona ka mundele te mundele place problème ezali mutu o azala ki azana droit ko pesa témoignage ata mwana za ya 5 ans 6 ans 7 ans soka ebi ko loba ayebi ko expliquer mundela o pesa chance a loba a otala te ke aza mwana muke soki mukolo azane wana ba o pesa mwana na chance a loba po aza mutu mais siko ba parents ebele ya ba africain baza bongo te lokola yaza mukolo aza mama aza papa aza ya oza droit loba te yo fo kangaka munoro na yo fo yoka kaka te wana ndeza mabe éducation na côté na nga na kondanaka ba parents na biso ya ba africain côté wana ba baby saka makasi ya wana biso il faut pas to copier ka ba biloko bongo il faut to yokaka mwana ba parents na kati ya ndako yo moko nanu songi ozotonga bana no bazoyoka yo ozokosa okotisi na bana na kati bakomela message ya lokuta yo shop sala basha na ba shopping na yo oyibi mwana zomono ndenge ozoyiba na shop olobi ne chanka na kata saki koloba te
Ozo sala makambo ya mabe na misu ya bana na yo. Wana nyonso tu ezo contribuer na kati ya éducation ya bana. Wana nyonso tu ezo contribuer na kati ya éducation ya bana. Ba para bozwaka tante ya kovanda ya kosoa na bana na bino. Yo moko nanu mama, yo moko papa oza na good exemple te. Yo moko maramba classe olingaka te. Mamba musala olingaka te. Yo olingaka kaka oliaka mbongo ya leta. O vivre kaka na income. O vivre kaka na bénéfice. Ba classe okendaka ba classe ya sérieux te. Okendaka kaka ba université na okei ba futi yo mbongo olie. Okati classe après année wana mso next year oke lisusu o apply lisusu okezwa su mbongo bana na bazomona. Yo kasi bana ba kopio te ba kopio ba omona ngweza normal c'est que na ko vivre na ngana mbongo ya bénéfice ata na tangi na ngati ata na sali na ngati na ko vivre na ngana mbongo ya bénéfice po ba parents na ngape ba vivre ra bongo donc eza na ngo normal. Ba parents misusu kutu batangi na bango classe ya danger te ya musika te mais ba motivera bana bona nzela ya classe. Mais yo oza mama moko bino moko ba parents boza na bino na good exemple te. Yo parents ochaka ba kwiti moko ya mabe na miso bana na ndako. Paro ko bima oyo zongi na ba kwiti okomi na ko simba. Bana ba komi ko aider yo mama, ba komi ko aider yo papa. Yo moko para ozo ko simoko ozo ko filmer na kata ndako bana bazo mona yo. Lobi bana bakoli bakomi ko sala ndeka bino bo wande ko sala. Tango lingo pekisa yo ebiso o boso kezaki mabe ndenge ni yo bande ko sala yango. Surtout bano bazara mitu pete o ba kopiara makambo facilement. Ce kezake ozana mwana ya bongo. Amo mona ko tcha bakwiti ko yana bakwiti bonanda ko ezana ngo problème te be ko filmer be ko simoke loko bezala problème te po ba parents na ngape bazala ka bongo. Tango lingo pekisai akoyoka te. To boyite alcool air moko eleka lingo pekisai oyebisa yekel alcool trop na nzoto ezala mabe. Tango lingo yebisa yeke komela cigarette be ko filmer ko smoke ezala mabe. Ako rappelé au pe ke yo po sala yango. To boyite ko filmer ezala choix mutu. Ezala mabe tout comme ezala pe mabe te. Komela alcool ezala mabe tout comme ezala pe mabe te. Mais comme rasiko mabe tango ekomaka trop. Komela no alcool na ndaku na mo ezana ngo problème te moi verre moko ya verre ya nini o moko mais soki ya whisky ya nini eza problème te. Alice ba no ba ebike oui maman nanga mela alcool papa nanga mela alcool mais yako mela na désordre ya bakwiti ya okomande ki zengi na miso bana wana nde ko bosa na te ezo contribuer na kati ya éducation ya bana na yo. Mama papa bo se respectera te na miso bana bino. Bana bino ba mona ba buzoba bo salaka. Bo moni sikoyo ba biloko nyonso tu oyo na tangeli bino. Yangwana esalaka ke éducation ya bana ebeba na kati ya ndako. Yangwana eza 80% cause ya ba parents éducation bana ebebaka. Misusu peut-être kutu na lobi na ngate. O bino boyebi bo bakiseli nga na ba commentaire o nga na yebi te mais ezebele moyena lo ba pe nyonso tu ezate po RPzo kende. Donc cause ya kobeba éducation ya bana ya na kati ya ndako na ndenge bimi libanda 80% ezalaka faute ya bino moko ba parents na biloko nyonso na tangeli bino. Yango na ba parents boyebela Europe ezana makambo nango. Na kokota sikoyo 20% ya kobeba ya bana kande na lobi eza faute na bango moko. Botala ndeti exemple ya bana oyo. Mama oyo apesinga pasi koko oyo. Alobi na sala asu marambo baja papa na mama sala yango soute. Donc koko o sa zonga na vierge. Mais bana oyo baza bano ba para ba bota bango bana ya batu. Ba koteli koko ya batu na ndaku. Ba yibie ka pamba te, ba viole ye pe. Ba bimina koko mokolo oyo. Koko oyo a maudire bango. Donc vie ya bana wana eza ya ko beba.
via bana wana eza ya kobeba po koko wana aleli likolo ya kombo ya bana wana. Koko wana aza na eloko te alobi. Aza kotata na bana te bana nenso bakufa. Atikala kaka mutu bongo na mokili. Bino boye. Bufale boyibe botiki me bo viole ye likolo na yango. Koko alobi apekisi bango. Naza koko na bino bukoki komona nzoto na nga te. Me bana wana basali yango kaka. Basali yango te po bazalaki na posa ya nzoto bie bazalaki na mampu ya te. Basali yango na nko. Siko wana tong basali eske eza foti ya bapara na bango te. Eza foti ya bapara na bango te. Eza bana bango moko baluki basala makambu ya bongo. Bana bango moko ba décider basala ba sentiment na bango. Mwana soki lelo a décider akota na groupe ya mabe. Mwana décider akomonte ka drogue. Mwana décider akoti na groupe ya babandi. Mwana décider asimba munduki. Mwana décider asimba mbeli. Mwana décider akota na groupe bakote la rabat na butu. Mwana décider akata classe. Mwana décider atanga te. Mwana décider abota ke sababala ye. Mwana décider akekota libala moko boye. Mwana décider abebisa vine ye moko. Bapara bazoloba, bapara bazopekisa, bapara bazopesa éducation. Mwana zoyoka te. Siko place wana. Bo condamner bapara. Bo condamner bapara te. Bo condamner bapara ata mukolo moko te. Wana eza faute ya bapara te. Wana eza faute ya bapara te. Eza mwana ye moko alingi. Po eza na para moko te asepelaka mabe ya mwana na ye. Bapara toujours basepelaka na bolamu ya bana na bango. Me mwana bo pese conseil bozo loba azo yoka me aochango na misala te. Oyo mwana azo sana kata ndaku yango na tazo sala libanda. Mwana tango aza libanda azalaka mutu mususu. Tango pa azalaka na ndaku azalaka mutu mususu. Bino bapara peut-être pe boyebi na bino te. Bana bazo tambola banzela ya bandenge na ndenge. Bino moko bapara boyebi te. Mwana zo bombela yo. Mwana zo soana yo te. Mwana na kidiba akomi pe na zemi, akomi na niveau ya kolongola zemi. Bino bapara boyebi te. Eza pe faute bapara. Mwana lobaka na ndaku akendaka na classe. Me orga kotaka ne classe te. Wana eza faute ya nani? Libanda pe ezoko contribuer pe na éducation ya bana tango ezobeba. Bango moko balobaka libanda ezaka na pression makasi. Libanda eza na challenge makasi. Ekozala pe mwana akutani na bakamaradi moko boye. Peut-être na nzela school, na nzela collège. Bakamaradi baza déjà bato bayibaka. Bato basalaka déjà mabe. Soki mwana na yo aza esprit faible ou bien aza pe esprit faible te akokota. Mususu pa kokota te, mususu azana bango ba camarade. Mettons bango bakena kosala biyoma ye azalaka te. Soka zaka maele ndenge nini na otambwa na bango akota te. Mais soki azana ye mwana oyo ya malanda ngulu ye pa linga bima yanki alinga bima yuma te akota na loyenge na kati ya makambo wana mbala moko éducation mwana e bébé. Mais soki bino ba parents bosolaka na ye bokozala na mwa chance ya koyeba ata ya mukie ata 1% ya pamba bakoyi koloba toyebi ke bana babombaka na bango. Mais soki bosolaka mwa mukie bien ozala na mwa chance ya koloba mwa mukie. Do biloko oyo nazotanga yango wana oyo elakisaka éducation bana bango mpe babebisaka. Soki bazobombela bapara makambo bazokutana na nzela bapara baoyeba pete bapara mpe bakozana moye ya koyede bango te. Bana misu mpe babombaka. Bana misu mpe balobaka nyonso te. Bana misu mpe bango moko bainfectaka communication na bango na bapara. Bana oyo bazo manke bapara na bango bazo yoka te ton para zo pekisi na likambu para zo pesa ye conseil papa zo talisa ye bapara bazo talise fitir
baota lise lobi ndenge ezalaka bapara bazoloba ni mwana zoyoka te mwana zomona ke yende aza mayele koleka bapara bomwen te ke wana eza mabe mwana ye moko azobebisa éducation na ye po azoyoka te mwana il faut yokaka mwana fa yokaka bapara to mwana zoyoka te bokondane bapara te boko condamner ba parent te boko pesa faute ya ba parent wana te omona mwana mususu azaka jar mama moko alelaka place moko boye mwana na ya salake makambo moko boye mwana azalaka boye mwana ba mona ki boye koseka ete oyebi effort nini te oye koseka moninga te oyebi effort nini te oye azosala be effort nini te oya sali pona mwana no pe na bana wana mais mwana azoyoka te mwana a préféré aponi atambola na nzelo ya lingi para osala nini aotika para atiki na ye mais sikoyo na conseil nga na kokoloba tanke para kotika te continue nango mema likambo na yo tina suka kende nango tina suka nzoko alembaka minu na ye te aza mwana oyo bimisaki na mokili kolemba te donc napesi bino 20% oyo ezalaka faute ya kobeba ya éducation ya bana bango moko ebeba po ezalaka faute na bango moko napesi bino ba exemple ebele pourquoi bana éducation na bango ezobeba po eza cause na bango moko ezalaka juste mwana omoni mwana azoyoka te il faut ko fundaka ye epai ya Nzambe yo atanki mama papa ozo sala oyo koko sa ataki muta mokili mwana oyoka te funda esiko pa Nzambe o akela ye kendaka ko funda esiko pa Nzambe kendaka ko yebisa Nzambe kendaka ko pesa rapport na ye pa ya Nzambe po omoni moko ezalaka muto zoloba ni a changer muto oyoka te mais tango otaka ozotia muto na ba prière tango Nzambe atushaka motema ya mutu yango esalaka ya mutu a changer donc elakisi ke mwana na pe akoko changer un jour olemba te priaka tsaka na ba prière na ye atako prier te kendaka na chambre na tsaka maboko na mutu te ke o meme pa pasteur moko te maboko te yo moko za pasteur na yo moko za Nzambe na se tsa mwana o maboko prielaka ye ndeko na biso mwasi azo déclarer yo mobala ndenge nini yo papa ndenge nini tozo kota ba prière molimo wana kando za nango esila yo de la kisi ke mobile ne ana esprit ana molimo moko ya kanda o elataki alobi ke yo koko boma wande un jour koko boma bana po kanda no eleki makasi ba prière nyoso tozo kotela yo mama nzoko alembaka minu na ete yo continuer ko sa ba prière soko changer c'est bon so pour changer te yemoro yebela moko boye pe osala mutu prière mais ye mo pe fa décider tika likambo ngo ti soki mutu osala ba prière otika te poza na volonté na ete mo aline otika te muta tika ka mabe o asala mukolo ye mo mona ke te na moni ke na sala mabe na tika yo lobana yo zo prier na yo mais tant ya décider na na nuté ga tika ngo yo o bebisa na okanga banzala na ya yo zo kanga banzala na osala ba jeûne de prière pour na mobali na oui aza mobali na faut a changer mais est-ce que ye mo ndimi ko changer omoni babiloko mususu kala to bande ko comprendre ngo tele to comment comprendre ngo po to koma mukolo to koma na Europe mususu batu mususu abande ko mona nde azem poli azateti te mutu moko ta botama na kiteti mutu moko ta botama na ki impolitesse mutu moko botama eloko boye tozora ngoka na mokili ezalaka na mara moko boye na ba circonstance mo esalaka pena ke awa il faut osala kiteti il faut se eloko be mais siko na ndenge ya propre et puis après wana ozongi na mutu normal okei obike non et o ezanga te na sala ki ngoka juste pour likambo moko esala maki mais yo soko accepter loko bongo o latia on nzoto ke ngana za ka impoli ngana za ka teti ngana za boy ekomi ya yo ba ekomi ya yo babiloko musu il faut pas ko accepter ngo eza lokola ndenge ndeko na biso mwasa lobike mobali na ye azalaka molimo akanda makasi jour mususu akoko boma bana oui ya solo pe papa jour mususu pe o boma bana o se retrouver na prison
oro se retrouver place moko boye oyo yo moko na kati bino vandi o regretter bi pourquoi na salaki boye ndenge tozaka na Europe boye tosalaka effort ya kopesa bana biso éducation na biso ba africain ndenge ba parents na biso ba kolisaka biso yango tolinga kosala effort na yango mais bandeko na ngai tobosana te toza na Europe toza na Afrique te tosangisaka éducation ya bana na biso mwa mukie tokotisa pe ya oyo ya Europe awa tokotisaka mingi ya biso ba africain bomoni moko boye ba parents na biso pe na Afrique ba dekonaka bango pe bazaki na ba faute ebele oui ba parents na biso ya Afrique ya Congo ba dekonaka bazalaka na ba faute ebele omwendenge biso bakolisaka biso po yoka il faut ba beta po babi moto moyindo ayokaka na fimbo oui eza yango ya solo ndeko nanga mobali na linga na lobaka eloko moko na boyi te ndenge toza boye tolingaka topesa bana biso éducation na biso ba africain ndenge bakolisaka biso na Congo po biso ba africain toyokaka na kobeta moto mwindu ayokaka na kobeta na boyi te éducation o ba parents na biso bapesaka biso na Afrique photo saela yango toujours tokoko bwakisa yango te yango tozo transfert yango epa ya bana na biso mais toyebelaka kaka makambo o tozo sala omoni biso na Congo ezalaki po yoka il faut ba beta yo so sali mabe ba beta yo po mbala sima osala ngo suti mais tellement babande ko beta biso trop to mesanaka na ko beta wana ekomaki pena ke fona sana nga likambo bena bimana nga na sana nga buzoba ata babeti ngai eoleka nango lesa sana nga likambo ata babeti ngai eoleka na yango siko en Europe fo saela yango na mwa maele moko boye obeta na yo mais saela yango kana maele nyonso tu omoni surtout likambo ndengo beti mwana na bimi makila mwasi na yo asali kutu mabe a filmer na ebite pourquoi a filmer yango na raison nini po abomba évidence ke ndenge o abusera bana ou bien ndenge ozalaka mabe na bana na ebite babilora bongo moko mo ba gifle moko beta elekaka nango mais tina niveau te oyezo laksa pena ke oui obeta ki osalaki boy bino mo boyebi mboka o ya Europe tozo vivre nango nga na bengaka ba police banoko na bango na bengaka ba social service batata mwasi na bango school ba classe bakendaka na bengaka yango ezala tribunal na bango yango na vraiment ba famille il faut kozala mayele na makambo oyo ozosala surtout makambo ya kobetaka bana nazopekisa mutu te obeta bana po mutu aza na ndenge na ye apesaka bana na ye éducation yes nayebi kobeta ezalaka nango mais salaka yango na ndenga code sala yango na ndenga code omoni mboko eza mystique mwana yo moko boti mais so babandi kobotela yo compréhension yo mo pona otabi mwana ngala memaki nef mwana libumu na ngai o mwana nga metama ba osala ngai kobosana te tango babotolaka bato mwana moko babotolaka bana nyonso tu na o akoya tango kozazemi na fitir ye pe akota na kati ya liste wana kobeta eza nango pe solution te eza nango pe éducation te mais moko esenga kaka mwa kobeta po elamusa esprit ya bana soki remarqué mwana soko yebise soko sala eloko oyo na kobeta yo babangaka mais tango ekomaka trop ekomaka pe mabe bana misusu na kati ya bafamille bazaka na code baza bano babimisaka makambo ya ndako na bango libanda te mais eza na bana misusu o babimisaka makambo na bango ya ndako libanda ata beteli bakamara na classe te akobetela camarade nembo camarade akebetela baparent na eyokoma ti na classe yango na babiloka bongo bafamille il faut kozala nango mayele na boyi te baparent na biso ndenge bakolisaka biso fimbu pena fimbu nde fimbu yango na esalaka nde toza lelo boye to respectaka ba mikolo to respectaka ba parents to yokaka malgré ça bakomisaka biso pe mwa teti muke mais eyedaki biso kaka zala na oka mayele papa
doze kanda wana eromemi pa imoko te kanda na kutu ekotisa ba problème na kati ya ndako na mama oza mutu oyo il faut lukaka kimia na kati ya foyer na yo mwasa malamu abombaka mabe ya mobali na ye mobala malamu pe abombaka mabe ya mwasi na ye mwasa malamu abombaka mabe ya bana na ye mama yo komiti na niveau osalela biso video po tosala nango nini obimisa ba problème ya foyer na libanda toza na besoin nango te siko ndenge ofilme boye soki ke mwana wana zwango atindeli camarade na ye camarade wana ake nango na police station ake funda yo mama est-ce que yebi ke yo po okota na problème wana yo loba ninga na saki na lotenga na bandeka ko filmer te yo po za na kati nga na beteki na ngai te na salaki loko tenga na bandeka ko filmer na bandeka ko pekisa Barlobano pourquoi pas obengaki biso kasi po yo soko koya ko selo te falo benga biso to ya ko aider donc yo pe ozana kati likambo wana mama wana na moi na raison te oyo yo o filmer mama baby sinde éducation mwana na yo koto yo yondo baby si éducation ya mwana na yo ya ko filmer ya ko gangela mobile na yo na miso mwana oui mwana na pena 100% asali mabe papa na pasali bien nga betiye mais mabe zaka ke po makila ebimi po mwana ko manquer parent na été mwana ko manquer papa na été no matter what mwana ko manquer ba parent na été te mwana ko manquer ba parent na été surtout yo moko soko zo mona ke nga na manka ba parent na ngate siko mwana nga pourquoi azo manquer nga boy et sala yo pasi yango na papa na yango na moni papa wana asiliki alobi mwana onga mona boti vraiment azo finga ngai boye yango moni ayoki kanda abeti nazo ko encourager bino teke bobetaka bana bino kandi na lobaki liboso po bete za nango pe solution te éducation te vandisa bana yo sola na bango ndeti komona mwana wana aza mwana osa komi ko comprendre makambo aza mwana ko vandisa ya ko banda siko ko yebise ba réalité ya ko banda siko ko yebisa ke pena makambo pena oyo so ba beti yango ba yebisi yo pena e salo pena fo banda siko ko yebise ba vérité ajango yangwana soko yo kate bozolo ba sala batete osala boye botika e botike na ndenga mabete ke bokipa kete te bokipa e bo sola na toujours bokipa ye bo sala ko sala mais calme na bino mwa mke wana ego tango bozo sala e bo pese ba punition mwa ba punition mike bo sala ye yango esala ke ameka ko changer mokie bokolo bane peke orobimate ou bien soko bimi ozonga na airboy donc ezala ba biloko ya mike o na kati ya ndako boko ko appliquer yango boko ko lobaka ke po osalaki boye punition no eza boye punition no eza boye punition no eza boye aro toucher ka motema ne un jour aro changer bomoni pe tant mutu akolaka muta chanzaka tant tozaka bana mike to se comporta moi genre comportement na biso ezala moi genre mais tant tokolaka tokoma ko comprendre que loko na osala mabe il faut natika mwana chanzaka yango na ko give up te ko tika ye bongo te zala na ye sirpote ye ko komise pe ennemi na yo te ndeti ba para muso bazalaka amoni ke ngai ye maele silinga komisi mwana ennemi te osala kutu mabe ata bozala ba camarade lisusu te boza sonne te mais faut que lobaka tant likambo ezali faut que rappela ka toujours o esengi asala ko lemba te kende nango tina suka mama soki yo mo otelemi te mama papa muto otelemi na pona bana na yo azate kende lobi mwana wana akobetela ka yo maboko akoloba wow merci na bino subanda olanda ngai die notre penza mbalola apambola bino please bo edenga bo partager bo liker ndenge esala kaka bien bisous na bino surtout bisous à trop na mama Clarisse Mbu moi sa fashion Mechola Noir Ginette Milonga love you bye.